congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Balobi Congo Yasika veut dire www.congoyasika.com. Solandi bango masolo ya solo. Masolo ya solo. Bango balanda ona source veut dire source na mozindo. Na anglais balobi de source. Ozwa bango Landa Maurice Premier, le grand boss. Mutu azo coiffé, azo kunza Scandinavie. Tolela mbalamoko www.congoyasika.com. Désormais pour vos émissions, cliquez www.congoyasika.com. Changer mentalité, tolingi makambo ya sika. Ouais, Congo ya sika ya biso tout les cas. Eza Nathalie ya baelami, lettre E. Malobi si tezaka moko etalama na monde entier, oya boya fandi. congoyasika.com. Si tu bana Suède, si tu bana tout, o batutu ba olanda biso na ngonga oyo, o ba confirmer site na biso. Yangwana ka ya osameza te. www.congoyasika.com. Site ezotalama partout dans le monde entier. Site ya bana Scandinavie, site ya Suède, Norvège, Danemark et Finlande. Donc www.congoyasika.com. www.com. Congo Yasika ya bana Stockholm. Mingi alobezate ba. Ambaji mwana wani, Ambakuji mumba wani. ambaji mwana wani, Ambakuji mumba wani. koka. Zambi we bujipe, zambi we bujipe. Ukusha mundo kumesu kwenye shabana wanye. Ukupula kubizoji kumesu kwenye. Ukwachishe. Jani zambi wanyi ungambulishe. Muluka mujikenga jani zambie. Muluka mujikenga munejove. Ukwachishe, 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 tena kumbalaka yani. Ukwachishe, tena kumbalaka yani. Est-ce que ma micro est bien? Oui, alors.
Ok, Alain, micro dans les autres bandes. T'es moi t'aime moi nini moi ma foute yozanga. Oh yes. C'est bon. T'es moi écopé comme ça, moi bien. C'est bon, Fabrice, il y a un c'est non. C'est très bon. Papa, Banela. Papa, Mike, tout ça là récemment. Allez, ok, na tout le gars là, Mike, tu zone qui t'a là, Sony. Mais là, tu as un son, la ligne a plus na son acoustique. Pas son les autres, des années de son acoustique. Ça va? Très bien. Ok, c'est bon. On règle le boom, hein? Dans le feu, moi. Dans le Charleston, non. Mais dans le Charleston. Méga Charleston. C'est bon, méga c'est mal. Autre bétail là. Naïe biété. Et là, notre ennemi, hein. Ok. Maintenant, Biboy, boulot le 26 Norvège, Drammen, encore une fois, vous voyez bien. Non, tu n'as pas vite. Ok. C'est bon, tu habites en accompagnement. Tu es ma pénalité. Tu sais que tu as Mickey. Tu n'as non. Mi. Pour n'a besoin que cœur pénis à la. Non. Tu es pas cœur pénis à la consistance. Personne n'a notre là. Au jour où on a pénal, il faut cœur et on a pénal. Nayebiete à côté les mains, moto asuka na bomo inanga. Nayebiete à côté les mains, moto asuka na bomo inanga. Nayebiete à côté les mains, moto asuka na bomo inanga. Nayebiete à côté les mains, moto asuka na bomo inanga. Nayebiete. Oui, un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. À côté les makokota likambo nanga. À côté les makokata likambo na yo. Makokota likambo nanga. À côté les makokota likambo nanga. Makokota likambo nanga.
makokota likambo nanga. Si mama maliza shida ya Kongo, mama baba si mama maliza shida yangu bwana, baba si mama maliza shida ya Kongo, baba akotele makokota likambo nanga, akotele makokota likambo nanga. Comme alobaki auparavant, votre homme de serviteur, journaliste Boss Maurice Premier, naye na plein de studio, bayebaki te surtout dans Dakar, information. Congo ya sika information à la source. Oh, asalaka boye, yekuto nini o te to ya totuna. Aza nani? Basango na ye eye bana. O ezali biki rouge. To ya kaka kozongisa makambo na nzela biki rouge ya kaka kopesa correction. Oh, correction za kamabete. Toujours respect ya correction. Dite yo ko kitsa moto te. Biki rouge ya kaka koloba. Ndedi makambo ezoleka. So ezali bien to komisi yango. So ezali mabe tiango mpanzi to lakisi ndenge nesengeli kozala. Ya mwana babengisaki ngai na bana ya capitale ya Scandinavie, Stockholm. Bafuti ba avion na ye, masolo eza ya ndenge na ndenge. Bokomona masolo ya ndenge na ndenge. Telo ko bisa bien que contrat ya partenariat Congo ya sika groupe oyo esalemi. Alors avant toko malango ya moto mtoyeba eloko ni basalaka Chinyama nani et comment. Salut frère Chinyama. Salut Boss Maurice Premier, Congo ya sika, makambo ya sika, bomo ya sika, ba nouvelle orientation, biloko nyonso besika. Merci beaucoup pour notre fleur au PCVISO. Merci beaucoup à monsieur le responsable, frère, bilenge nyonso nazomona kitoko sima yo. Bazaka kana kacha groupe na yo benengini. Et nous sommes faire partie d'un groupe où Bazaka a une partie. Donc nous sommes au nombre de 12 personnes. Une partie. Il y a Bilingo Bozumona, Bazomweta Mweta, Nepakolamia, Mafuta, Nkolo. Ne Bazana, Baza vraiment gravement chrétien. Bayamba Yesu, Basa il a Nzambe. Donc Bango Tofani la Bangwa. Précisément, présence Nangai Awa, ezali par rapport à événement Oyo. Beaucoup ça na Norvège. Nga navandaka na Norvège. Nayoki événement na nayoki ampleur. Nalbité avant ba ya funa découvrir bango. Pasa banani. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi cette ampleur? Batno sozo tokozala. Et kozala ya bien tout c'est plan na bonzambe. Frère, musique ozo sala ya bonzambe, bete mokili na musique ozo sala. Tes musiques autour ça les a plus musique toujours honoré bobele comme Yesu. Les a musique autour ça la pour na loku mwanzambe. Nous édifions les gens par la parole, nous édifions bango na lilobana nzela na koyemba. Tozuka magambo eza na kati ya Bible. Tochango tosangisa na mélodie après batuba yo kaliloba nzambe. Yango moni ndo ozomona engouement eza na kati ya mboka Norvège parce que tout ça là une fois deux fois Tukenda groupe Mobimba ezala plus par invitation, il y a ma conférence Tukenda la Norvège, mais cette fois-ci ils allaient groupe Mobimba la Norvège, précisément la Dremen. Merci. Merci entre parenthèses s'il vous plaît pour bombarder ma question. Justement, moi je cite parce que ezali information à la source. Kubimalanga landaku nalandi moi séquence moko. Je salue Kofi Olomide, Alobin, non, Malobanzambe, l'équipe trop, 80%, tout ça. Et comme il y a Bonzambe, donc toujours un sous-souté, et tout ça. Alors, pour nous, souhaiter dans les années 100%, Congo, Congolais, sont pas comme Sanzambe, na 100%, Banzembo, toujours entre parenthèses, Banzembo à Mokili, et qu'il existe sous-souté, ou qu'il indique sous-souté, bis tous sont à Bonzambe, ils ont mon amour de l'ennemi. Ti suka, batunyo so bazonga. Nande ko lubi anata lobi na ende nini ti suka po liloba ane ko kisama batu nyonso tozonga nga tosaela nzambe parce que so lelo to yembela nzambe to kumisa nzambe ce n'est pas parce que tozo linga ngo so na ndeni non parce que nous sommes des dieux toza ya nzambe
ti suka tozonga kaka oyo ayembeli Chantal oyo ayembeli Monique ayembeli nani ayembeli kombo nani kuna suka nango nyonso finalité tokobiso tokokwea na aéroport ya oyembelaka Nzambe. Donc pour le moment on a bayemba kuna tamusutana bango na nekokisami te mais mokolo ngonga yobeta Nzamba obenga bango batu nyonso toyaka kokumbamela yeoshwa ya magia. Na question na réponse na yo biso nyonso tokozongela Nzambe o Bible lobiki il y a des appelés pour bengisa mi pona yango par rapport à parenthèse ya Bible lobini te oyo bakoya pona kosala siko pona koyembela Nzambe na musique to benga ngo tamusu musique mo professionnel batu nyonso bakoya oyembela Nzambe mais na finalité nyonso biso nyonso nao bakoyemba musique professionnelle te nao bakoyemba professionnel biso nyonso tokoyaka kaka to adorer kaka le seul vrai créateur oyo créé lola pe mokili do biso nyonso wana tozongela kaka parce que toza bikela munaye tozongela kaka to bumba melanzamba Fatinyama au service Nzambe mingi na Congo ozana ba référence tokozongela ngo muke différence ni zosala ko service Nzambe na Afrique na ko service Nzambe awa na poto. De différence c'est ça monene pourquoi parce que awa en Afrique ba occupation za mingi te kosala Nzambe na poto eza penza on a beaucoup plus de occupations mutu fois qu'il des fois ça là mutu fois qu'il des fois Lukambongo tout ça mais na Congo on avait beaucoup plus le temps tant mususu bofai na na sanzete na kwa lida main na kitana na bino almaz depuis bo banda ko yemba inspiration zoya mais ce n'est ngono ba pete que non soko za na poto inspiration kufi non yo kutubiso to répéter mais balobi poto ezali cimetière à artiste nyos ezala oyo bobenga entre parenthèses ya mokili na bino to bi entre parenthèses ya Nzambe na poto awa oyebi babisa parti ozalaki nango na Congo voilà au assister au participer na ba réalisation ya banzemba minene auto ça la référence na yango ben partout wana tinya boza nango sous-té photo et bango non tout ça beaucoup plus par rapport à temps par rapport à occupation donc cela ne veut pas dire que non poto eza cimetière ya nani ya ba artiste parce que so eza cimetière ba artiste mesdames sous Maurice Premier alinga longa Norvège te alinga oya mesdames sous te tonga to invitation to que nous beta la Norvège non donc c'est à dire quoi par rapport à temps autour on a Kisasa na ba temps autour on a poto to on a deux temps différents ba temps on a et ça là que non na Kisasa on avait beaucoup plus le temps à servir les seigneurs tongo la mugi tout ça mais awa moi ba calcul belé il faut na ça la besoin ça la mais en dehors ya ba occupation on n'a pas voulu to bungi salikabo nzamba tika na biso yango moni to sanga na ba bilenge kitoko boye bauti ba misala bauti classe na bango tout ça chaque samedi to kutanaka même ils ont ça la moins 27. C'est vrai. C'est solo. Même ça la moins 27 to kutanaka to répétaka pour le coup na Nzambe. Donc c'est-à-dire quoi quand même to koza na occupation na lundi mardi mercredi jeudi mais to bossa na te samedi to yembeli Nzambe to adorer to gumba meli Nzambe po to bungisa eloko to zwa ya to zwa te pa Nzambe wa. Finalement, toujours la référence na auto solo na yo. Au monité que bozui na bozangi. OK. Bozui moko style à itoka bwana Nzambe. Oui, ebele batuta mususu ko azui. Omona a mona on que non ouf na pemi. Mais or Bible zoloba nauza na bozui te mais photo ye ko na kozana bozui to ye ko na pe kozana bozui te. Le na rozwa. Na kumisa Nzambe bato batika kanzela Nzambe soka azui abakutana na yete si réellement tu as rencontré Jésus dans ta vie a transformé yo a commission mutu ya sika ndenge koko ya sikezali okomi ekela monasika quelle que soit bénédiction yokozwa okomi premier ministre okomi na mbongo okomi na misoloneni okomi pe ozangi ozozanga ata maya komela na ndako ata ji ya pamba ya komela na ndako obosa na Nzambe wana te okangama na ye parce que quel que soit le temps quel que soit durée à nuit le soleil finira toujours à apparaître un jour. Amen. C'est vrai. Amen. Alors frère Tinyama yo osa cité parmi ba o bazaki ba bradwa ya Moussa na Nzambe oyo atika biso pe à son arme faire des baba moto yo alongwe na banzemba mokili waza vedette aza très connu transformation na ye leki na maboko na yo
ba difficulté ezalaki ndenge nini transformation na impression nyonso ezalaki nango komona transformation ya moto nga na okumisa nzambe ta mosusu ekozala mbala liboso na lobelo oyo na media ekozala mbala liboso yango fale kaka kongo ya sika kongo ya sika oyo tranga nzambe tobetana na kongo ya sika maboko donc il fallait kaka kongo ya sika donc il fallait kaka kongo ya sika parce que je vécu moto nyonso omona elongi na nga ayebaki non tinyama wana azali mpenza peme na debaba parce que ebombami nango te moto ayalanga poto debaba. Donc je vis ndenge nini moto azobongola motema azalaki mopagane akomi mokristo donc conversion eza réel eza vrai namoni ndenge debaba ayambi yesu na bomoi na ye l'église action chrétienne d'évangélisation mondiale na bandal et pas le feu docteur Ngoyi Yangu Basafi l'année dernière. Donc namoni ndenge nini ateyami liloba nzambe on lui a pas prêché atika musique te ye moko akutalaki na ye me yesu masiya ayebisi abi banda lelo otiki musique tango atiki musique wana mwasi na tuna abi yo yebika mamba oyemba coopération oyebite mambo ebele oyebite mais soki tosuka ndenge nini ayebisi mwasi na abi nzambe alesaka bandeke aolesa biso deba bapasaka na moment moko ya badifficulté ya désert ya pasi ya kozanga ya kolia ya kozanga ya komela mais un jour tango moi eyaki kobima na kati na bomoi na ye biloko oyo deba bazwaka tango abongoli motango nzambe aye kovisite ye ezalaki même plus tango azalaki mopakana. Donc je vécu ce témoignage vivant. Je pense même faire un documentaire. Oui, parce que tu sais que vraiment na santa qui monte maintenant quand tu me parlais de ça. Et ça entre parenthèses parce que Maurice Premier est Scandinavie de Abisso. Amen. Alors frère question moko biso zali tokaka bata benga biso batuna biso. Tu allez bouche autorisée à Scandinavie média o esimi makambo na Suède o wapi Danemark Finlande Norvège kala mingi te na Finlande obetela nanu kongo asika maboko di question ezali vandaka na bango est-ce que soto ebisio situation ya mwasi na esikoyo est-ce que bosololaka est-ce que bengaka oyebi parce que yo vraiment ozalaki presque la famille. Ça c'est la famille maman tout c'est ma mère. Donc, situation moi si les amalam parce que moi si elle vient à Zamuta Congo Brazzaville. Tant que débat bakufi net débat bamutaza ayara na ye des pointes noires na Kinshasa. Tant que débat bakufi comme elle n'avait pas une famille, elle a été obligée à zoyer na bana mi balo batikala ki Naomi na Sarah azwa bango ba ki ndiko zupanda na Brazzaville. Na famille donc tous en un bon terme on se parle dernièrement tous na bango na matanga ya tous na mama tutu na matanga docteur Ngoyi na Kinshasa donc docteur Ngoyi akufaki donc on est là et puis na auto sous na moi ne moral liboso de tout na Paris donc vraiment tous en bon terme la famille etikali et puis madame Debaba pardon aza toujours na Brazzaville dans la famille elle sert le Seigneur. Amen. Alors tozonga mbangu parce que toyaki awa tango Congo eska tunaka ba question ba vérité makebele belé tant exemple mukie tu es vraiment par rapport il y a événement ekoleka le 26 pesa bref explication ça la appel avant tozwa bilenge baso bazongenga ba guitariste ba voix oya ba Angelou toyoka so oyembaka foto yoka koyemba nayo obetaka kita foto yoka obetaka yo o drum foto yoka drum nayo na sima caméra Mike Iyebo abima ye moko sans protection apesa tala te balobaki ke Maurice Premier azoya alukinga donc naza ya kosepela et puis ndongo zana o sepela Mike o sepelisa yo na ebiso maboko pona Mike alors je salue en passant maman bienvenue ayami groupe oyo kitoko saluer et puis na mobile nae yemoko ayebi alors tozongi na studio rapidement parlez-nous un peu vous allez ndenge nini pourquoi vous okende Norvège, c'est pour faire quoi? Et que vous allez dire donc Congo est-ce qu'il y a 15 000 personnes balanda kabiso parce que tu as dit que chaîne pour tous autres tiango pour la moralité. Donc tu as dit yasika. OK. Changement de mentalité, ba jeune espoir ya lobby. Tout ça ba jeune biso tout ça awa. Pour tout changer Congo na biso avec éducation.
na batema kitoko parce que nakutani na yo soki na yo ko soyemba banzembo moko nali ozinzemba mokilo balela ngo 100%. Otikaka Yesu na place ya moto moko boye, ça je suis pas d'accord. Na ye parce que na ni témoignage na yo omoni na ye na ye kolanda yo pe to ko continuer ka pe to ko tambola pa to na projet monene na groupe na yo. Alors bref, bozo ke no sala nini na Norvège. Na vérifier na Oslo, na vérifier na Drammen, na vérifier na Trondheim, na Bergen, na vérifier partout. Batunanga bazana kati ona ba tchekele ngai ba ancien buta mardoché batalelinga partout que non événement moté zali le 26 événement moté zali le 26 avril na Drammen et pas il y a pasteur na biso Baudouin na église Mont Sion, il y a qu'un seul événement, louange et adoration avec le groupe Tufurai, to descendre kuna, to ko beta, to ko adorer Nzambe, to kitsa gloire ya Nzambe, to ko yembela ye, nkembo ya Nzambe mukolane wekita. Donc, tozo invité batu nyonso bazan dinga na Oslo, Drammen, bamboka ni musuya pembeni wana musuya. Oslo, Drammen, Kongsbergen, Arenda, pas Bob, Arenda et pas Bob, kozanga kutute. Donc Arenda tout ça batu tout wana le 26 à partir à 17h, 21h. Na église Mont-Sion et pas pasteur na biso Baudouin. Et il y aura qu'un seul événement. La gloire de Dieu qui t'a mukolo. Mikolo tellement dans la présence en Zambie. Na ola tolo banga na se. Donc mikolo na luka nzamba pesanga nzembuni na go bandela go yema mukolo wana do na banda go yema na anglais na ki chinois na ki portugais tola na chiluba tola nedo mukolo wana nkembo ya Nzambe qui t'a na lolenge moko. Tambu bozaki kosa la répétition ozo ça la arrangement na okaki elo mo ekite la kingai. Nayebiete mokolo ya suka mokonzi nanga obetango nano nayebiete ya kotelema moto asuka na bomoi nanga nayebiete oh nayebiete ya kotelema moto asuka na bomoi nanga nayebiete oui un jour je sais il se levera dans ma vie même le dernier un jour je sais il se levera dans ma vie même le dernier un jour je sais à côté le makokota likambo nanga à côté le makokota likambo nanga à côté le makokota likamba Kongo ya sika à côté le makokota likambo nanga oui à côté le makokata likambo nanga à côté le makokata likambo nanga oui tele makota à côté le makokota likambo oui tele makota à côté le makokota amen rendez-vous le 26 Nazi option maboko po na bino moko nazi option parce que tango bopetaki nzembo ekotaki ngai biso nyonso tozali fruit ya témoignage munene. Ce n'est pas dans le vide que Congo sikebimi toyebi ke totika b'Afrique totamboli mokili. C'est vraiment grâce à Nzambe. Tout le monde reconnaît Dieu quand il est en difficulté. Mais tout reconnaît Nzambe na kati ya bisengo. C'est celui-là que je sers et je crois. C'est grâce à lui, même la dernière minute. Ban Norvège, même la dernière minute. Abimanga kaka. Maurice Premier à Télémi. Et puis gloire à Dieu. Que Nzambe sonité. Donc ça va être sonité. Ce qui va difficulté, to le la katofukami. Ana kibamba, moi ça m'a bondeli. Moi c'est nangai na pamboli yo lisusu. Alors kokum sanza mbeza esengo. Un jour je sais c'est le réveil là le dernier na bomoi nanga e kotika la kakaka na ba séjour oyo na tinyama toujours pembeni boya onction kozala yoza maladi babika pe na bakati na banzembo amen yoza maladi yaka ndeko nanga yaka futa tike na oyaka et puis na koyebisa pasteur tata moi bis et ça la moi bis toujours batotie pour pas so ba raison te que ezali Drammen
parce que soza malade ata docteur bien zakana kimbanse ke okolanda ye po obika oza malade spirituel Amen. Yaka obika Amen. boya ebele Maurice premier azotea kitoko makasi papa Alain kitoko na musala ozosala elenge mobali bogar oyo poko musanza meka fosa la ville te rien azongi na loboko kotoyo naokaki moboko moko ya chiluba betango na 2 minutes pour se pesa seconde kaka 30 secondes bayiba te mais kaka basi bayebi yango mais namoni kosala ngo neti mwa pilipili mwa mungwa oti bwe ebimaki sakiba kitoko betango na mwa moke Mvuluka mujikenga jani Nzambe iyoyo mvuluka mujikenga jani Nzambe wani ungambulishe mvuluka mujikenga jani Nzambe iyo mvuluka mujikenga jani Nzambe wani ungambulishe bubetele maboko ser comment on a comment c'est Rigette Sarigette elo ni otindo elenge mwasi boye oza pe marié po balobi ke somo tabala tiki ba service ya Nzambe po azako luka libala yo siko ozali na mwa muke oyo ozoluka mwasi alukaka oza nango ozosambela Nzambe mpona nini? Merci pour la question parce que nazali kelamo ya Nzambe et puis naza na don oyo Nzambe atie kati na ngai wana sepeli kosalela ye na mosala kitoko comment on Igete profite ka mbote pa papa pesa zali. Ah oui, je salue mon mari, Bobo Solo. Merci. Voilà les beaux gars. Hein? Tu peux dire Nzenze. Kolo Nzenze. Kolo Nzenze. Hein? Olobini. Comment on a Je peux m'exprimer en français. En chiluba, en swahili, en toute langue possible. C'est le frère Fabrice. Je suis clavieriste du groupe. Je profite aussi pour l'occasion pour inviter toute personne, toutes nos sœurs, toutes nos sœurs, les frères qui habitent en Norvège, de venir. C'est votre concert. Soyez là pour nous soutenir. C'est tout. Merci. On va voir comment tu joues dans quelques secondes. Voilà le beau garçon. Azokim, hein? C'est Azokim, ma télévision. C'est frère, salut. Oui, salut. Comment on a dit? Macintosh. Macintosh. Comment on a dit? Macintosh. Comment on a dit? Na musala kaka veni. Te zam camarade na mtu apesa ngamo. Mona kama musala kitoko. Na mondika ya ndule. Mona kama musala kitoko. Mona misala kitoko donc apesa ngamo Macintosh. Ozo sentir ndeni ko zali pa ya un ancien na musala oyo ya musique. Oh, vous en avez toujours pour avoir mon nous responsable, mon télé ça m'inga de tout le baga azati. Mais ils sont là des caca. Et là nous sommes trouvés na katina. Na katina pour na kolisami na mambo belé ya mona linoza pembeni na ye azalo ko idole na ngai. Donc na zala pembeni na s'inspire ka pe mambo vie donc ate ya ngebele ya mona linga toujours za pembeni na ye donc tu peux te ma boko makamba vie. Comment on a Kumula Macintosh. Osaka nini obeta nini? Tenga na beta guitare basse, guitare accompagnement, drum et tout quoi. Donc na beta. Je vous donc un instrument. Chanteur, compositeur aussi. Polyvalent quoi. Il est chanteur hein. Pobino, tu pas de guitare. Bon akam ndebe. Bata mani ba yebanaka. Bata li pakolame. Papa kele masa yo de sima ozo leli sabat mozo bina. Mozo soit rien. Et puis ça va méchant. Soit so yemba peu comme Dada. C'est quoi? Bêtement le roman, il y a moins 30 secondes, il y a moins voix. Pour te yemba. Vous avez un manga. Rappelle la royemba. Il appelle la royemba. So yemba. Oh, ils a Congo. Yasika. Ok. Nayebete akotelema moto suka na bomoi nanga nayebete. Ah, wandande ça siko fétiche kola musabaner kitoko trop. Mais non. Maman secrétaire, yé asimbaka. Bongo, il faut. Batambo malobaka te moye babango te. Ah, kimaka. Nefisque bonjour et dit ton nom. Bonjour, comment Nathalie. Merci. Musala na yo nini yambo? Naza Kessia. Boza organisé hein? Très organisé je vois ici.
avec ma jeune fille, bien éduquée, très polie, douce. Non, mon ami, non. Félicitations. Hein? Maman, ça, je vous encourage. Hein? Congo, si quelqu'un a besoin, c'est bon? Et l'homme était ici, mais dans le Seigneur. Bon, on a dit que c'est Pierre. Pierre, va titi. Aïe, ça va être signé na yo. Ouais, Pierre. Aïe, signé na yo. Ouais, Omega. Na osale makamu. Akatali toy. Katali. Basala kaka. Basa teti me na bonzambe. Teti me na bonzambe. Pour Pierre a quitté Aïe, Omega. Aomona dans le Seigneur. Frère Alain, dans le Seigneur. Moi, j'ai l'impression que papa, donc, présence, il y a Maurice Premier, Nakata Toufouraï. Donc, on a été Nakata Swede, Nakata Toufouraï. Donc, ils ont pas mboli quoi. On a été sepeli, tous a encouragé, on a démoralisé, tout ça, on a pembeni. On a un système sur il y a Kayungulu. Donc, il mystique tokanga déjà Suède, Finlande to beta, Danemark to beta, siko to sala tournoi mo boy ngai dans le bébéleti. Donc le frère Alain, il mo razoloba. Mais si on a personne qui tente bambote pour nous bambote pour profiter de l'amour. Mais héros si on a lina pesa ba salutation no bando pesa salutation na papa nanga. Trois personnes s'il vous plaît. Na loba d'abord salutation moko Isaiah Makasi pas moi si nanga toujours mère Bivens na lifantu nanga donc frère Léonide et bango baza mutu moko na tika na de frère Léonide na bon nzamba pambola bino mais sikoyo salutation makasi ba pasteur nyonso a Suède etikali moko ba pasteur nyonso a Suède sikoyo nako citer bango te po ba ebele bango tout ba soutenaka tout fouraille sikoyo ya suka troisième il y a yo moko frère amen. Bon mbote occasion ngoyo tenga libanga na ngezaka na bénédiction d'ailleurs. Yes, on a compris ça. Comment ça s'appelle Paul. Abi mes salutations na Tichi. Mais ça c'est ma banga mais encouragement. Mes salutations na banani. Mes salutations. Et puis salutations les amis. te nga na balibanga po za lingala po ça c'est la français na mingi pena langue na ngai donc libanga na ngeza na Trésor Fungula Bruno Fungula Christian Bulungu api Lubumi na Jojo Nisa 5 na pesa mo kosuka ya suka te maman na ngai maman Suzanne et si gaza na France donc na lela et OK nzamba pambola yo ma sœur salutations c'est ça les filles la petite sœur na Thérèse Bola Mbote papa nanga Albert Bola Mbote Bélé dans la lela votre salutation. Je salue plus précisément mon bébé du cœur, bébé Blessing Deborah. Je salue aussi sa maman Marlène Monabanto. Je salue tout le monde. Ma soeur, je salue, je sais. Oui, la beauté là-bas, la gaille aussi, et je suis Bobo. La beauté c'était papa là-bas, Bobo solo, les mignons garçons. Et puis papa nanga Pablo Pachimou les beaux gars. Et puis papa lek nanga maître Mimi Kachamankoy. OK, merci. Je profite à saluer maître Mimi et à saluer le coordinateur Roger et toute l'équipe résistant mes frères. Je vous salue. Je suis avec notre frère Tinyama auto sengeto soutenir hier. Parce que azosala musala oya bien azo encadrer ba jeune basé sikamoko ba yembeli nzambe. C'est ça la moralité nous voulons pour le Congo de demain, un Congo de moralité à changement. To ebita to meli masangate to bundi te est to bundi donc c'est ce que nous voulons dans la résistance, la paix et alors papa to comme na suka tozo chité quelles sont tes relations avec le pasteur ici? Est-ce que vous pouvez avoir une estimation à ba pasteur na katia nombre kaka so ko estimer le nombre de pasteurs na kati ya Suède comme na nord na sud na est dans ce tobina tanga nord vraiment to ba nombre te parce que ba pasteur musu basi ba na mboko tant peut tout monde bango te mais auto yebi o baza précisément na Stockholm ba boy ba cause pas plus de 5 pas plus de 8 ou bien pas plus de 10 dans tout le bagarre 10 maximum donc pour ne pas citer musu na bossa na mususu
eza mabe ba pasteur nyonso o bayebi ba soutenaka Tufurahi bayebi bango nyonso ce sont nos frères ba pasteur to collaborer na bango o bazana o tozana bango na église na solo bi ezapera bien atanga mingi à Stockholm parce que to betara bien mingi à Stockholm. OK. Donc je vous permets. vraiment merci pasteur Antonio vraiment tous aranaï de cœur. Pasteur John Kaboudi 4x4 Caterpillar, toujours combattu mais jamais vaincu. Donc pasteur John, apôtre Achille, apôtre Peniel, pasteur Jacques, pasteur Isaac, pardon, pasteur Stani de la joie, pasteur Abraham Yanani, évangéliste Eric. Na évangéliste José Mayuku. Na pasteur Guy Motokenolobi, je profite à cette émission pour vous inviter demain Maurice Premier avec son équipe. Nous serons à l'église JCC pour soutenir Faites la femme dans le Seigneur. Parce que mon kilizaka est récupéré à Kabakombo et bon marabatu kuna na esprit. Dans le Seigneur, on va s'amuser dans le Seigneur, honorer le maman dans le Seigneur. Alors vraiment toujours chiter vraiment toujours comme à la souka, je profite de dire que bah pasteur Nabiso, il y a Scandinavie, votre humble serviteur, je suis là. Appelez-moi dans Naza Ponabino. Média, surtout les grands pasteurs, les grands pasteurs, c'est-à-dire que vous utilisez les médias. Nous avons appelé sur l'Ikabo. Mais peut-être que c'est limité à la millier. Voici le média Congo Yassika. Tout ça dans la radio. La radio, vous pouvez contacter Papa Nabiso Tinyama. Radio, animation, adoration, Nabutu. Oh là là! Avant là, on a pas problème. Oleki, on a pas facture, banini, on a na migration. Au niveau là, on a kimiate. Alors le groupe a comme on a adoration à pourquoi. Il y a 31 heures du temps. Oh là là na kimia. Oh là là na kimia na radio Nabiso. Appelez-nous, contactez-nous. Beau contacter frère. Toko sala adoration à pourquoi. Tous na conférence na Skype. Ceux qui passent au niveau prêcher à permettre de prêcher pendant l'adoration nanda kunayo. Tu n'as pas besoin de bouger parce que la technologie nous facilite la tâche. Tu n'as pas besoin de bouger. Reste chez toi et tu seras suivi dans le monde entier. Alors, je salue l'église JCC. Pasteur nous sommes tous disponibles au Congo avec toute son équipe, tous wana pour nous servir bino. Rien que pour le travail de Dieu. Ceux qui ont bombaki, autre que ça, je suis dessus. Mais si c'est pour Dieu, si c'est pour l'honneur du Seigneur, je serai là pour vous servir. Comme il a souka, n'invite le mot de la fin. Toi, tu es notre partenaire. Tu as toujours préparé voyage. Dans une semaine, tous allons en Finlande. Voilà. Et beaucoup de mingi. Rien que parler si l'adoration, thème adoration. Si le thème est message dans Katia chant Nabiso. Comment adorer? Quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Donc, Babylon est belé pour partager dans la radio. Donc, vous avez permis de tambola toujours cela, toujours qui est Finlande dans 5 jours. Après Finlande, le Danemark. Après Danemark, bon. Danemark après Norvège. Après Norvège, et puis toujours qui est dans le nord, comme avait dit Alain, toujours qui est dans le nord, dans Boudé. Parce que tu as une famille honorée, papa honoré, Maurice Premier. Je vous salue. À bientôt. On sera ensemble. Alors, mot de la fin. Mot de la fin, juste un rappel pour le 26. Topamboli bandeko nyonso o tozarana bango na Tufurahi o mususu baza absent na biso. Donc topamboli notre sœur Jojo ye mutazani tobenga Oud Forande donc tolo ba epambula matadi. OK. Yenda za bien na ba signature. Topamboli pe frère na biso Bobo na mobali ya sœur babwa qui est mingi mo la bonne la mona yo on s'est pété vous savez ce que ça là ça s'est pété machette caca compelo caca te babwa qui est mingi c'est un frère bien frère Jojo et frère Bobo notre frère Williams Azaki Penabiso et puis frère Serge Azaki Nabiso pété donc na Eli frère Patrick, roi David, je pense que c'est fini. Et puis, un appel toujours na bandeko baza na Norvège, tozo ya wana, pour na adorer, kubumba melanzambe, adorer kubumba melanzambe. Bon, on a kolo batie di banga, ezaka juste une salutation.
mon ami Mardoché, ancien Mardoché à la Norvège, Azokoma déjà à Dremen. Donc Kalaming il y aurait Tozana et Kuna. Et puis un frère que j'aime beaucoup à soutenir Bissona Bandeng et Belé, Gilles Production Bilili, à film Atalate, technologie avancée à Saranate, à la carte après à Suède. Donc Gilles Bilili n'a pas modié le mona libota naie pour na silisa penza. Mais aussi c'était parce que tu clôturer na nani Zembo tu clôturer. Ah OK. Oh. Comment mutu moko na ebiye déjà na dans la prophétie. Donc sopena na joie moi position pour la fin parce que alingate batanga kombo na ye mais na sengi déjà pardon. Il faut na ça obligé na tanga ye parce que batu bele ba boka basi na bango tout ça batu ba boka ça. Frère wana lo ba on ya balate. Batu fo ba ye ba lelo na Congo ya sika. Le frère Chinyama est gravement marié. Gravement marié avec une jolie dame. Elle s'appelle Rebecca Mami Bukasa Chinyama. OK. Donc là où elle est, tu me fais la fondation. Oui. Donc bisika zaninga otalangana mama to yo tanto solo là na c'est. Donc je l'aime beaucoup. Donc il y a un soukara comme on a soukara na bon famille na mobimba et puis to remercier yo makasi ndenge ozalaki na kati na biso osungi biso makasi vraiment tozopambola partenariat oyo tosala Congo ya sika na tufurahi eza pena mariage moko ezozala scellé ya makasi po toningisa Scandinavie mobimba tant tokotumba Scandinavie tokomo attaquer la Belgique tokomo la France tokomo la Italie tozokonquérir ka bamboka tira Congo tozi Congo mobimba mais na bonzambe vraiment to se peut qu'on Ah OK, il y a un frère Pito Zaranaye Azarana biso frère Mi donc na bengaki mutu amandefu suki ezate na mutu donc tout ce Zaranaye Azarana biso la super aliba donc Mi wana il est là pour nous soutenir avec un synthétiseur donc tout ça to pamboli Congo ya sika et tant que Moussale en Nzambe l'homme de Dieu na bengami na Nzambe na tindami na Nzambe na tiami maboko pa le révérend docteur Ngoyangu Basafi descendant ya Mose Aidi na bala nazo tato la banda lelo site oyo ekoganga au nom de Jésus. Amen. Site oyo bisika oyo nyonso akolanda yango olanda événement nyonso kolanda o bakoya ko trouver biso na radio bakopambola ma au nom de Jésus. Nazo tato lete site oyo ekokende musika au nom de Jésus. O nyonso ko assister biso oyo ko soutenir site oyo akopambola ma oyo akoya na makolo na ye même mama toyi na ye koyoka pamba akopambola ma. Donc un seul rendez-vous, le 26. Vraiment, merci pour tout. Baza bayembi pour tout tika pour clôturer na loyembo, pour la plateau na loyembo. Nazo remercier Mike Liebo, Oya Bima Yemoko alobi na kosepela. Vraiment à soutenir la business. Non, c'est là ndé no pambola mais pas Mike awa sangoye à soutenir biso. Merci mingi. Alors je remercie équipe Mobimba ya Congo ya Sika. Partout besoin musala kitoko business tozokutana sikoyo na rendez-vous toyokanaki pour na kosepelisa de la duchesse de Londres tozozelayo ndenge tosololaki déjà na kosala station wana bande konyo surtout ya église nzamba pambola bino lobi tokutana na église JCC pour na lokumu na Nzambe et puis bande kwa Norvège Blaise Alingi café noir de la Norvège lui nous laisse les grands Katangé Mberi Dio Mobali à Charlotte toi tu as un point d'interrogation. Maman nyonso tout ya Scandinavie, bonne fête le 8, bonne fête Nabino, bonne respecter mibali, to lingi ba maman na biso ba congolaise, to la ini po ki ya solo ba maman to tombola Congo. Alors na soki wana na tiki na plateau, tozo clôturer na nzembo oyo na seplaki na mingi. Allez, toleka. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Reganda bivuge, uri mwiza Yesu. Reganda bivuge.
uri mwiza Yesu, mwami Yesu, uri mwiza, uri mwiza, yoza malamu, yoza malamu, yoza malamu Shilo, yoza malamu, tikangai na yemba, nzambo za malamu, tikangai na yemba, nzambo za malamu, yoza malamu, yoza malamu, oui, yoza malamu, yoza malamu, oza malamu Shilo, yoza malamu, tika ngai na yemba, nzambo za malamu, tika ngai na yemba, nzambo za malamu, yoza malamu, yoza malamu, uruera, mwami, uruera, reganda bivuge, uruera Yesu, reganda